internet c'est mingi mais na vandaki quelque part bato sope ba bengi nga batalaki réaction na ba bité non alors asengi ba pardon ninga finga Marie ninga ba moni on suninga traita papa Hervé Ferregola ba charge wana tout maloba tout ya mabe asengi pardon wana ba musu ba invité ba moté oh je te dis invité à concert d'aki Innocence Innocence me doit invité ba musu ba invité ta au moment de l'association des malfaiteurs Bangwalima. Bobi Bangwalima. Ba Django. Django. Eh! Eba mi ba katono be ngamo ba Django. Merci hérité les pour balancer les son élément et bon aussi. Il y a Charles. Ba golo ba na posa midati. Parce que batu balobela papa fait baza tellement belle puis ba ko peser. Bako sala musala. Bako sala ngope bien. Bako sala ngope lisu kitoko parce que bango na basali lelo batu ba découvrir ba vérité. On se comprendre. Ba les gars le quoi batu le quoi ba le coller. On se comprendre. Asa muto batu ba pesa la estime. Mais depuis batu ba comprendre que asa muto ya elboy. Et dérangeable histoire batu. Ba bête na photo pour na. Passage à Nati Lokole, mais Babiloko a Betty, Namakambo et Salami. S'il faut analyser passage à Nati Lokole, na chaîne ya frère na miso, na PCP Pembote, à dire na yewana, au roi analysant mon dégât. En tout cas, excusez moi. Na ba dire, na mamno sonner l'équipe. Ba excusez moi, ma bimi ban amitié. Bami ban migele. Bon monsieur Zar. Tu pas bloqué en bâtiment en privé. Tu vas au en privé pour un intente monter pour la tissa mécontentement par rapport à ba dire il y a Kofi Olomide. Papa, allez-y comprendre. Bon supprimer émission na chaîne pour na nini. Mais les autres ont découvert ba bureau ba na nezamabe. Mais bureau a fait regola et kota kana ba salle jeté. Et toi que nous zoba journaliste oh te corrompre bango. Tu peux savoir 25 kilos, l'eau sur $50. Tu sais la cabo et bureau faire ça la macambo na tout. Faire gola le fan discipline. Autant. Comme le mene tumba, le mene tumba. Au moins le mouton a sir na e. Abanga ni gauche ni droite, ne faire gola za sir. Parce que faire gola, quand tu as passé faire gola la qui vilpande, pas doit ne faire gola à tout moment. Les seuls artistes hommes maman là les gars na TV pendant le babo fini moi na mini botika. C'est ça c'est rigolo. Mon natie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo Lelo naza na esengo ya koyamba ami confrère mais lelo aza analyste ya Chamaele comme analyste donc lui c'est ça merci paradis c'est le jour Kozolanga invité du jour nanga mon ami héritier Ibula Mouyaka Vasco de Gama bango yeyo Mouyaka na bango bonne santé bonjour bonjour en tout cas bonjour à bandeko nyonso ba olandanga na Chamaele TV auto ba vitesse wap ça monte avec force avec puissance Chamaele TV ne makambo ba bi mikolo toko Chamaele a poto pesa impression na impulsion na bandeko balingaka culture mboka et que de tellement liboso quant à moi je dirais aussi merci na 9278 Moke notre grand rappeur Ototikane Moko na République démocratique du Congo Nzambe arabe professeur arabe représentant valable de la République démocratique du Congo na Katamboka à Londres. Bandeko ba kene vraiment na Smokey 9278 ba yeno ko s'abonner et ko sala kitoko na eleng. Je dis merci beaucoup à mon vieux Adriss Chamoto maître Bebazi Beba Chafouin au Monengo. Merci beaucoup à salon de coiffure na Kata Londres sur cette divine VIP ba Kolosuki na Kata Londres. Son numéro ba kango suka bien au Tuningara sur cette divine VIP Bakolo Suit à Londres au Sepela na Mukete avec mon manager Simoke. Merci beaucoup à maman Lanita. Maman Jolie.
Maman Jolie Kouete. Maman Jolie Kouete, je te salue. Pourquoi pas Jeskin Djenga, Nelly Tamboué, Belle Brida, je te salue. Nelly Tamboué, je te salue aussi. Maman Fanta Fofana. Maman Nabiso Moko, en tout cas, Bambote Pes aux amis. Coach Emmanuel Kalonji. Merci beaucoup aussi à tous ces Boumbalis et les motivateurs. Merci beaucoup aussi à Jean-Paul Binda Mastati, toujours plus beau. Shérif Kachiko, l'image de la terre. DG Polo. DG Polo. Maître Tazini. Maître Guy. En tout cas, question à yo, réponse. Merci Héritier Iboula Mouyaranabiso. L'actualité nous oblige, donc on va parler de tout sauf rien. Vraiment aux après. Maintenant, après tout ça, on a pour nous panzante, pour nous beta biloko. Beta biloko, beta biloko. Beta biloko, on a ouvert, on a missile les airs au fond. Missile les airs au fond, question il y a Liboso, et ça par rapport à 6 heures, tout le monde pyromane voit Oyo. Papa Hervé, tout le monde voit à Bouba. S'il faut analyser pourquoi Papa Hervé est pyromane. Pyromane, on a tout sentir. Featuring et Zana Bouba, Bombi, tu peux voir Wana Zomona, et Zal Roi et Bouba. Et banité. Et banité. C'est que ça n'a caché. Bandego Bana Nanzala, Yaoyoka, pyromane. Mais quand tenu ma boumou biso, excusez-moi, il y a ma belle. Quand tenu ma boumou biso, il y a Nanzala, Yaolia, pyromane. En tout cas, tu as la poser. Tout na tête, balambi pyromane bacheni na kati. Tozela, tant to goûter, net royeba, bachel logo nini na kati. Donc, contrairement, je pourrais dire quoi? Bandeko bazala timia, bazela, to royeba faire rigola asali fixe nanani. Da bandeko bazama mutema ya kotita, maramute za bien, za carré. Tant bazouka à 10 heures avec son, ça doit comprendre maman Ganda à faire rigola. Et le bis peut battre belé. Mais fait le bis sabato, on bazuma tiki dans les bons et dans le mauvais. Batte coûte dans les bons coups, tu vas mettre ma boko. Dans le mauvais, batte belé, batte oh bis sabato c'est les 17. Pyromane donc sortie officielle dans le clip Maramoutou les 29. So bango ba les 17 bis sabato. Bango wana banani. Bayebani. Banani. Si mangolo. Nani? Simangolo. Simangolo ni nani? Luka e beta na internet ozoe. Simangolo. Simangolo. Jonas la musique congolaise. Jonas. Nazo comprendre ta. Parce que ma besoin de question me soucie. Tokende. T'es ton fan de la non par rapport à Papa Hervé. Le lot tout le monde a vraiment par rapport à passé et à Papa Hervé na présent na futur za nzambe to éviter. Papa Hervé tout le monde a commis plus déterminé, plus na terrain. Tout au monde a son ya regarde-moi les lots azoboua qui la biso pyromane. Ce total passé à Papa Hervé na présent s'il faut comparer, s'il faut les comparer, on va comparer n'engeni. Passé à Papa na elani. Passé. Il y a Papa Hervé. Il y a fait rigola. Mais faire rigola on le bas dès entrée de jeu faire rigola ça il a combattu. Ba on ko bundisa mais lelo oyo faire rigola tant on le bas faire rigola passer na lelo. Faire rigola lelo fandi siko. Autala. Akome lomene tumba, ebe lomene tumba. Omoni muto aza sir na ye. Abanga ni gauche ni droite, ne faire rigola za siko. Parce que faire rigola, quand tu as passé à faire rigola là qui vit pendant, bah tu vas faire rigola à tout moment. Les seuls artistes hommes maman là les gars na TV pendant le babo fini moi na mini botika. C'est ça ina faire rigola. Pour ça comprendre si aujourd'hui on pourrait parler de faire rigola à za clean qui n'a pas réseaux sociaux faire rigola à poser parce que passer à faire oh les cas qui va te belé na kala ba traiter faire rigola orgueilleux vanta faire rigola yo ka batute faire rigola bureau ya bien te faire rigola bureau bien te mais les autres ko découvrir ba bureau ya banane za mabe mais bureau ya faire rigola et kota kana ba salle jeti et to que neko zo ba journaliste oh to corrompre bango to pesa bango 25 kilos l'os na $50. To sala ka boy bureau faire sala makambo wana te mais bureau o bat ba finga mingi entourage la faire mais le loba entourage ba artiste msu to ko mona makambo ko bima na poisa bato ba kene ko coopérer ba collabo ba journaliste kamikaze ba tela faire na télévision aujourd'hui ba za wapi le loba ko sala nini ba ko mitambu na bango mo ba tchake zo kanga bango moko ba piège na bango kangi bango
yango biso toloba na ba golo ba gladiateur tous à la focus harmonie dynastie c'est notre objectif faire golo au bébé ya kalana faire golo lelo différence c'est makasi s'il faut parler vrai comme analyste total à gauche total à droite reproche nini o ya passé à papier to ba lakin bon s'il faut les mots c'est ça ba lakin nini o obane ko mona par rapport ya passé à papier au lelo dans le monde actuel exact exact bon ba te bele ba no ba faire golo ya un peu réticent so li kambo za faire golo zonga sima cha mututu on comprend na banda ko banga kasi on a tu réticente azo banga makambo donc so makambo fait gola kozonga si bate bele ba faire gola orgueil na to ko lobango bate ba faire gola aza hypocrite yango salate bate bele ba chaka faire poité bazonga sabi mwana na za sir na ye on faire gola yi sir na pa bi ko yemba c'est un chanteur so bana siko bazala sir na bango oh bah ebe ko yemba tezani tsibana teba mi se bele bebi na ko yemba mais ko yemba ne fera yemba te wana il faut to lo bango ba vérité mais na biso soko te soko za pona bongo ko felo milel nga sala le transfert le plus cher te ya zo faire rigoler à quartier la terre ça montre déjà la force. Bon chanteur, mais s'il y avait des bons chanteurs, ils ne pourraient pas prendre à faire rigoler. Et puis plus loin, Kofi Olomide Bandela Nzembo Sisi Sylvie. Oh bah yema déjà ba kota studio, mais ba remixer ango et puis faire rigoler tchaba likolo makasi. Ça montre la force de l'artiste. Et là, c'est que l'artiste est au kilo. Kofi Olomide à l'écran à la télévision pour nous le baquer. Sotinga. Sodi alobaki non, sodi muto alobaki alakisa faire koyemba. À l'écran à la télévision et pas yemba to yokai. C'est quoi Lobani. Mais allez-y comprendre papa. Il ne faut pas compter dans la profondeur. Il faut tambola rato kenda. Et on crée Kilumbuki là. Kilumbuki là, tu es éclaircir. Quand c'est un éclaircir, on va comprendre. On va comprendre. Il y a un mouton qui a un format ferré. Allez, capeto ayemba to yokai. Ah, ils allaient des bongos. Ah, ils allaient des bongos. Ah, moutou. Olobini. Obi moutou. Dans la lobby. Ah, s'il te plaît, ma question là. Bon, on rebandait la seconde question. Bon, Olobani qui non moutou à Kofi Olomide Lobani. Moutou à la tissa ferré koyemba. Allez, capeto na télévision ayemba to yokai. Okomi? Okomi? Yeah, merci. Merci Jean Malanda na pesi ombote sikoza Steve Poto mondeko depuis quelque part na ebi ki tokoya mabele wana babi na deuxième il y a quelque part negomo boaza wana mondeko na pesi ombote papa leki ya bana Steve Poto mondeko pe papa kulutu ya bana na pesi ombote babi Kati Lioza Fanta na pesi ombote depuis Brésil ma sœur na pesi ombote siko siko to solo là ba bivement to solo la pemena chan fongola ngoto kota donc to fongola ma porte to kota donc beta bilo donc beta fongola maman joli côté Malanita babina beta bilo so même si on est to solo mon to solo te diga mala lo na bina otonga na ngati te to tonga te to loba to solo tout comme on a PC mbote serna biso la Taylor tout comme on a semaine passée ligne internet c'est ligne mais la vandaki quelque part bato soupe ba bengi nga batalaki réaction na ba bité non alors asengi ba pardon ninga finga Marie ninga ba moni on sunga traita papa veut faire rigola ba charge wana tout maloba tout ya mabe asengi pardon mais pardon on dit créer moi mutu pas ba goloa bato musu ba di ba limbisi bato musu ba limbisi te s'il faut analyser avis na we kozalani ba avis na ngai ezake biso nyonso sala biso passe omoni nga sala analyse mo boye ken afinga ma Marie Mida afinga générique à ma Marie la ma Marie Matisse afinga et puis pour nous analyser bagolo ba yamba ete na bagladiateur ba yamba pour ça musani
Moussani au Mida Rosal. Parce que tout le monde a autant mon accompagné l'orchestre. C'est que ça, Moumamabe. Tu as ça là, Moussala bien. Il y a bisika toi Azala. Communication na ya Bundaka. Kas Abundaka na ba communication na Azala. Mais sur place Azala. Azaka wana. Tu on déjà longo na. C'est à longo pour na nini. Parce que artiste tant atinaka mbongo ba pesa Mida. A posta Mida na Instagram na e. Après avoir confiné après avoir confiné après avoir confiné Mobutu akufa bakunda na Maroc aigle kasi to ki aigle non c'est la bête là ça bouga le boko tant que na biso quand to kenzo que bien tant que ne bien de gamma te loba na malobi tant que bien donc kolandisa ma afanda na orchestre wana o azali parce que bagoloa bana posa kuta musana ete mais biso so na biso zaika ke no abimisaka ba vérité ke makambo biso na loba na télévision bango bana ko démentir yango yana ko loba na bandeko bamsu balate ba costume baleki na émission ba supprimer mission so baloba yi vérité pourquoi ba supprimer mission ba supprimer mission émission za soutien la chaîne à Franck Stemai émission na to comment on se comprend to comment mais ngana ko kendi yo mesani ngana ko kende na ngana ko nanga na mai na beta biloko na kendi donc on landisa makota na ndenge makambo ya ko kende ba golo bana posa midati parce que batu balobela papa fait baza tellement belle puis ba ko peser ba ko sala musala ba ko sala ngope bien ba ko sala ngope lisu kitoko parce que bango na ba sali lelo batu ba découvrir ba vérité to pesi Paul bimi bakanyi ngolo na ba Paul na ye atelemika boyo ko saleka zoye zonise awa opération zoye zonise awa opération zoye zonise awa ouais zoye zonise awa Dali Bukasa ba pe $100 là on a $100 na tchana poche opération ontologie ka opération zoye zonise awa et ngelo bani na rozo pe na fandisi ana kit ngana leki na awa kozwanga pona ko makuna po changer ni po changer ni bonne bolo opération zoye zonise awa et po changer ni po ça la peine banganga na bande ba kufa. Merci banganga bango ba kufa salangage ke héritier Ibula ndeka to ko loba YouTube oyo YouTube on a sepela nango po ena manga musuto ye bakate soki to lali bo maman to ko ye bango to te ko mona passage ya Nati Lokole passage ya Nati Lokole mais babiloko abeti na makambo e salami s'il faut analyser passage ya Nati Lokole na chaîne ya frère na biso na PC Pembote ba dire na ye wana o roi analyser ndenge en tout cas ba excuser na ba dire na mamno sonne leki ba excuser nga ba bimi bana mike ba bimi ba migele bon monsieur Zab t'es pas bloqué en bâtiment en privé t'es ba otana privé pour na nintante mutoye ko latisa mécontentement na ye par rapport à ba dire ya Koffi Olomide papa allez-y comprendre bon supprimer émission na chaîne pour na nini quand mutoye ko expliquer ba mécontentement na ye par rapport à ba dire au Koffi Olobaki mais yo lati costume on lave au sokoli parce que tu as pris du temps à la maison au déjeuner au mêlé seigneur au mela au laver baningolo chaussures ba tchelo cirage ngali ba lati costume ya satan bien Laurent Kagema na parlement bien OK conférence de presse mo mais au légal émission et puis Franck Stemai pas la taille kitoko ba fandi na plateau abi loto ko beta biloko loto ko sola pembe ba fandi ba bandi ko solola noko lancer ba plan a beti biloko ya nenga fo retour esani longola émission parce que batinaki tant batinaki ko loba tant retour e beti basen
par rapport à attitude le roi tu dis que non la presse ya lelo aza parmi ba bon aza parmi ba meilleur mais comment ba attitude ba comportement na utilisation na la personne ya nati lokolo ne ba manipulaki étant que professionnel ya média est-ce que ba makambo wana ezaka kanzala pona yebi ki ondira longa nzala ezani ni kolukaka ko zala na artiste olobi yo olobi ni ezaka kanzala to kolukaka libanga kino à chaque fois artiste abwaka ko to collaboration ya ba musicien na ba journaliste est-ce qu'il faut les kaka na ba manière wana surtout bango balobaka kino ba professionnel omoni po mezanini landelo mona bisa ngana ko ya pa dali bukasa lelo na ye dala tchenga $10 lebi wana na ye apenga to kende na bien donc na pas dali apenga fay lebi wana na ye na zuk demi jum suna kwa abona zu 70 jum supe na kwa abona zu kama jum supe na kwa abona zu 30 keba jum supe kwa abona zu $5 ba ko mosani ba peser spina yo on se comprendre ba les gars le quoi ba tout le quoi ba le coller on se comprendre aza muto ba tu ba pesa ka estime mais depuis ba tu ba comprendre que aza muto ya elboy et dérangeable espoir ba ba bête na poto pour na on a des king bon aussi répondre voilà si ko nyonso ne ko landisama tant que oza professionnel ya métier ba te bela ba pesa ko ba estime de respect mais quoi ko loba makambo oyo ko blesser mitema ya bato makambo oyo yo moko proprement dit to bi ke sona lobi yango ya lokwa na pelisi moto pourtant o loba te Koffi Olomide abenga yo au sala de mission du genre ya zamba abi et puis c'est qui abi na mo le roi fininga on se comprend mais si tu éviter Koffi Olomide a lobela tango wapi pourtant obi ka benga te pourquoi pas enregistrer c'est ça ba preuve exacte parce que biso lingaka pièce contre pièce tango lobi ba tché mona mi connaît to lobi ba ko tché pe image ta ba effacer to anango tozanango kutu déjà donc to senga déjà ba tché la biso déjà tozanango on dit marango aux approches à Fali aux camarades nae d'autres artistes maintenant ba la frustré des fois même ba ça na posé émission mais nanango oyebi nakenda mikina zonga mutu mo afundanga na bulo no yoka ko efundeli oh ça c'est une grande émission mais toi tu n'aimes pas assez que les gens viennent insulter Fali oh quand on est au Cameroun on appelle ah bon c'est une grande émission qui l'a rendue grande c'est moi alors la démarche de cette émission ça pour y avoir finga Fali so ba finga na oboya ba finga Fali na oboya ba finga ba tusu les gens n'aiment pas reconnaître des choses ngana ravigoter ba tusu na zong sabango moi mémoire je suis le seul à avoir chassé un musicien pour avoir insulté Ferry bato ba yebi petit on a bien en tête Kiriko merci mais yebi ça tabato bozo tout nanga ka posa tout nanga voilà le gros na bien na Kiriko on dirait que c'est tant que na ko animer émission au lekati il a insulté la personne au bato bako quand on nga ifona beta maboko afinga et le petit jusqu'aujourd'hui il en souffre. Une fois, il avait tenu un point de presse, je ne sais pas. Merci les retours sur ce plateau. Pasquale Nzinganganga, na pesio mbote, mondeko na Luanda wana babi Vasco de Gama na minitio, héritier Ibula baota abiso na Luanda. Donc c'est na Talibou, mon premier parfait muzombo dans la Luanda wana babi ba kolo Luanda dans la minitio baota abiso na Luanda. Par rapport à la vidéo il y a Nati le collectif, il faut analyser vraiment ça vraiment sincère. Maintenant ça sincère, na lobby très bien. Na lobby awa que na ba message on so le ba tout balandi ba yo titi. To na te ko tanga lo ba tabi yé na plateau na ye abenga na Kirikou. To Kirikou ko finga Ferry. Azaka les seuls. Et bien ngalo ba les seuls. Donc les seuls journalistes oyo alongola Kirikou na plateau na benga na ye pour nga no finga Ferry. So tema zo mi tchalo ko ke no ya za danger za les seuls. Mais so tango ba musicien il y a F victime balega ba ko finga Ferry. Allo bani récemment tu as komona
banani na bosa na eba neuf maman ba kombo ba misena bango te moko za kamulai boy na moko ka moi charme tote kumona baleka kinde ba obenga union sacrée ndi ba ofina papa mais sotala de ye papa ndeko seka na oui ako seka mais azoko pousser bango yango moni mutu so ba commission tsoko mozo ba $5 ba osomba esprit na yo et comme ça le mois bimika ba so kenet teko lobati no bo tika bonga na comporter na so na bilo bien mais bilo bonne c'est la vraiment dans les canaux. Bon, merci. Eric. Toi ça sujet oyo. Tout sur la siko na kibomoto. Bana otengelo ba kumba ba journaliste mikala. Yo idengaka yo lubanda lubaka te o mukala te. Ça va. O na mukalo après. Nazali. Oza prêt. Nazad. Oza prêt. Nazad. Nazad. Papi Mboma. Mukala to mukala te ya ba musicien. Nani? Papi Mboma alaka mukala to mukala te. Sotena. Te na bandi na ye. On dirait. Olobi? On dirait. Nani? On dirait. Ah? Olobi nini? Te. Ah, mukala te. Ah. Merci. Ah. Maman père a passé hein. C'est une Kéboué, Virginie Manganga. Te. Facile, loba mon frère. Virginie Manganga te. Merci. Bouffe le colois. Bête biloko. Bon. C'est total iboué. Ken piano. Obligé. Olobi? Obligé. Nani? Obligé. Obligé on a tout compris. Azara mukala misa. Azara ninde bongo. Merci. C'est tout chez Nati Lokole. Mais moi dans le bagon na TV. Olobi ni? Yé moi dans le bagon. Alobeni. Oh. Atavana na. Na le king. Ah. Donc la vraie sens ya moto lo bazana ni. Si ça va question là. Non ba te. Te ba fa singa dans le bazala ka so na sisani. Ali ga bi mabana munoko nga yo formule phrase ara mukalat. Ah, Olobi azara nzamba lola. Merci te. Tokene. Bête biloko di. Muteme ko lo balantanga pe kombono. Mais na kutanga kombono. Tanga bango nyoso te. Tanga bango nyoso. Willy Kaim. Vrai. Tena muito suka. Te to continuer. Baksa moko. Yo mo bagisa. Yo bagisa. Beta oka yo ibaka mukala. Na ebita, yo mto poser ba question. Yo mto poser ba. Te ngala mona na autoriser. Na yo autoriser nga mena ebita. Eza ba idée na yo nem to raisonner ko tali. Ko sali investigation na yo tali ke ba journaliste mukala. Bango yo tangi ba kombo. Bo tangi ngo pona ko piéger nga. Yo mto tangi ba kombo ino na ndabu na bibuti. Ngata? Merci. Biloko di parce que les gars. Ah moyibi nga baji. Oyibi nga baji. Oyibi nga bag na ngai papa. Bag na ngai. Bag na nga papa pesa te. Nini pesa nga bag. Pesa nga bag na moyibi. Papa. Bona di moyiba miss makasi boy. Et puis batutu ba rotala. Papa la bosana ki. Obasana neni. Tena yo baso kena ngone zo succès. Kena ngo. Kena nango na pesi yo. Na pesi yo bag na pesi. Kena ngo na ko so te to. Emission sili. Oyibi nga bag. Emission sili papa. Oyibi nga bag. Emission Sili. S'il te plaît, c'est pardon la bonne. Oui, bien ma bag. Emission Sili. Pardon. Bonne qui mouille biboye. Ah, nous avons l'angaté. Oui, bien ma bag. Emission Sili. Ah, Sili. Atika. Atika au plan kanda. Pardon. Pardon. Atika te Emission Sili papa. Bien ma journée c'est beaucoup de mille biboye. C'est vrai. Tiens, non. Non, ça non. Votre personne moto yibanga bag. Attention les amis. Attention. Oyibanga succès. Comment mouya kalonga muluba. Zala la o tala zela te. Colette sangata. Te na yibana zena attention. Obanda da ko tendet. Ah. Obanda ko tendet. Te zwa bagina. Zwa bagina kaka. Ko sala mama bien. Te limbisa. Na kabela ngo epesa ye. Ya zwa. Pesa ye ba. Na ko lata ngo soute. Ah. Mais ya merci na pesi ba ngai nyonso mbote pasteur Jojo Kamani l'autorité merci vraiment donc na senyo merci Dadi sikoyo
l'actualité nous oblige donc nde pe na zape na baga donc ba moko ezongisi ngai donc tote comme on star na biso ya mboka Dadju a hote ko livrer donc l'actualité nous oblige ibula donc star na biso pe ya mboka star diaspora quoi na kombo ya Dadju tote comme on a livrer qui concerne chaque club invité na ezali ba Inosbi ba King ba nini impression na eza na nini ndenge nini par rapport ya concert on eza totalement réussite to oui, concert wana ezalaki na réussite nango mais acte oyo elegaki na concert oh yo moni ba vidéo te omoni te ozoboya lokwa Koffi Olomide te sipo te oboya bongo acte oyo elegaki vidéo ecircule awa kaloko oyo bosali na scène yo yibinga bagi ngai c'est topesani mbote nazalaki na idée te kino na kotuta bagi na nga na kosala bagi no nini okana kisi onga na luka concert wana bato mosusu bainvite bango te je te dis invité à concert ezalaki Inosbi moto azalaki invité bato mosusu bazalaki bainvité te au moins teke ezalaki association de malfaiteurs bangwalima Django ebi bamii bakatono benga bango ba Django merci héritier les pour balancer les biso no élément na ebongo sikola ya charge élément qui moyibi bacha yango na TVT tozwana nous poto zwana wa même non papa Molière tika fona Molière nam tunausa to boyi te papa to kati émission na boyi problème ozo sala bakanga nga reseller na boyi héritier pour Rolanda ibula te merci boche na longoli na boyi muyenga Kochate ça faux t'es bon oboyi na kochate na boyi kochate botindela ngo papa Molière bato batala yango monde entier po bato esuki kana ba téléphone batinda so papa Molière ebi le Dadju a mystique akanyi maboye okete akanyi boye bon nanga c'est bon nanga aise ya ozi bon nanga ti par rapport ya artiste na biso munene ya mboka o asala pe fierté ya mboka ba art ya bongo si na yebi ke tokomi na suka toko silisa ba art ya bongo so tobi to tshai na place na toko tshai wapi ana ka musicien asa musala na tobi asa musala na musicien c'est par rapport ya art que non tomoni ya totala ba vidéo ni Dadju makamwe bon Dadju akamwe moni bana poto ba vivara ba na mentalité mobo et puis kalaka mutu so uti poto le fait so zuka chapeau tshai na mesa que chapeau na ezali soute ayebi ke bosala ka bino mibale a se méfier na mala moko directement avenir ya relation na bango si faut analyser ya Dadju et comme na keba na tendance so photo ya ba attention zakini parce que l'idée était bonne ya opesa na mbote mais ya ko benda na makasi to yambana iboete et puis akangani makasi te ya yeboye donc même erreur on appelle ça les pas cité tant akanyi ne Dadju akanyi na polo ya okena bag nanga noka tali aseni azonisi ozo comprendre tant azonisi Dadju atikali stupéfiant akomi ko tala eboye elekela oh depuis na botama na mona muibi abi na tala ngoka na Molière. Merci, tout est bien qui finit bientôt. Ici, c'est au Vitolanda. Héritier les pour Awa. Donc, héritier les pour les mola. Sani Montelenga. Na pena noyi na héritier ibula babi muyakana biso. Donc, babi to ici Awa. Yaroloba ezanini na pesi autorité Jojo Kamani dadi na pesi mbote sikoza donc na yaki prière
pe na zonga kine eloko nzambe nga fina nga na koyiba te vina nga na kozoloka mutu mais oyibinga te openga kandidate oyibinga yo continue sukolo oko s'excuser te yo mo lati bagi na no munene yo lo lati baga munene bagi na ya munene ya taille na hauteur mais comment le boko ne komika wana ko benda zata musupe faute pe daju ala ta bagi net ya ngai donc za faute ya nga to libi oyiba te daju tala papa nga to bende ko bima te daju ala ta bagi wana bandakala. Allez-y comprendre. Fanda, Lala, ça l'examen de conscience. Bangangana bango si ba vida. Tant fait go la bag ba yu mais si ba vida, ba yu ma ba vida kala ba kota ma bisu. Sona kanda yo ibinga bag. Na boka mutute. Émission si. Merci, tout est bien qui finit bientôt ici. Émission awa na ebi ceux qui to lésé bateau. Na ebi qui to tani kombo ya mutu na ndenga mabete. Mais bangbalima ba Django. Ba angbalima Django. Babolona Django Angbalima Babolona na pesi bino nyonso mbote mosusu zaka na Kisasa na pesi ba Kisasa na pesi ba Django na pesi ba Babolona na pesi bino nyonso mbote na yolo to zaka na Tedika je na biso azaka moyibi mais achanza comment la vie mosusu na pesi Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température.